Mbote bandeko na bolingo ngai ya bino Mimi Selunga TV na pesi bino bambote na yebisi bino ke Yesu a bien, Nzambe aza bien bandeko, Nzambe aza bien makasi, Nzambe na biso alingi biso mingi bandeko, tokangama na Nzambe. Ngai ya bino na uti na nga eglise, na ye kaka kala mingi te na koti pe na lingi na pesa bino mwa liloba na Nzambe muke, parce que tozo vivre kaka obele na liloba na Nzambe. Sans liloba na Nzambe eza pasi. Liloba na Nzambe lobi mosika na Nzambe nde kufa. Mosika na Nzambe kufa, donc libanda na nkolo kufa. Na kati na nkolo nde esika tokozwa makasi, même olemba kindeko na yebi situation na yo te sikozali. Na linka na lobano ke Nzambe na biso aza bolingo mingi, Nzambe na biso azali fidèle epa ya bana na ye. Senga Nzambe na bolingo, salela Nzambe na bosolo, salela Nzambe kati na motema na yo, Nzambe akoyeba na kopambola yo, Nzambe akoyeba na kokokisa posa ya motema na yo. Bandeko, lelo eza dimanche, lelo eza mokolo kitoko oyo Nzambe asali po ete bana na Nzambe to sanjola ye, to kumisa ye na baloyembo, na badoration, na kobondela. To bondela ka Nzambe ndeko na kopesa conseil moko oya kokutama na video oyo ya ndeko Mimi Selunga TV. Conseil ndeko na bino Mimi Selunga kopesa bino eza kaka tosalela Nzambe na bosolo, linga Nzambe. Soko lingi Nzambe na yo, Nzambe wana aza Nzambe, aza Dieu de tout puissant, asalaka ya kokamwa, aza Nzambe akokamwisa yo makambo yo yebaki te, makambo yo okanisa kike okomi na suka esili po na yo, me Nzambe ko renouveler yango ekokoma ya sika. Ndeko na ngai ya bolingo oyo kokutama na chaîne na nga, okotala chaîne oyo eza chaîne ya 100% bana na Nzambe, eza chaîne ya mwa ya bana na Nzambe, tozoloba makambo na Nzambe parce que makomi lobi nyonso ekoleka, kasi liloba na Nzambe ekotika la koleka ta mokolo moko te. Ndeko na bolingo yeba ke Yesu alingi yo, Yesu alingi yo papa, Yesu alingi yo mama, Yesu alingi yo elenge leki mwana bamikolo bana mike. Yesu alingi biso, Nzambe alingi biso tokangama na Nzambe. Nzambe aza nyonso pona bomoi na biso. Nzambe oyo soki tokangami na ye okomona makambo ebele na vie na we ko changer. Nzambe changeaka ba situation, Nzambe ayebi ko sepelisa bana na ye, Nzambe ayebi ko sala ya kokamwa pona bana na ye. Ndeko linga Nzambe, linga Nzambe ndeko na ngai, linga Nzambe. Linga Nzambe na koyembela bino mwa loyembo moko muke donc nga mama na bino Mimi Selunga TV, leki na bino yaya na bino mama, leki na bino tata mwasi na bino koko na bino, parce que naza pe na bandeko bela age na nga se bakomi na bakoko, donc baza bakoko na nga. Bana Nzambe bakabolaka te, bana na Nzambe tozala bomoko. Linga moninga na yo moto ndenge yo pomelingaka. Soko lingi moninga moto, Nzambe tokokiti maloba oyo eza kati na Biblia, Nzambe akoyeba na kosaela biso koyina te. Longola koyina kati na yo ndeko na ngai, longola koyina kati na ngai, kati na motema na yo. Linga moninga moto, tika koyina baninga pamba, tika kozala na makambo ya makambo mabe na motema na yo. Makambo mabe salaka malamu te. Tolingaka ko meme mabe ezali, tolingaka kobongisaka, tolingaka kotia mingi bolamu ke mabe. Tozoteya, bapaster bazoteya, na beglise bazoteya. Ndeko na oyembela bino loyembo moko. Mulambwi mwimpe Yesu adilanga, mulambwi mwimpe si wewe Yesu. Mokonja mapinga intervention rapide ya bomoi na ngai, opangusa kima ya miso na liwa ya Lazalo papa. Elonga Yesu yonga ina tutela katolo, ozali Nzambe yo bongwani te. Nzambe ya Polo na Silase azali pe Nzambe na ngai, oya salela kibango na boloko akosalela yo. Elonga Yesu yonga ina tutela katolo, ozali Nzambe yo bong. Oh yo yo yo
ozali nzambe, nzambe, nzambe ya, o nzambe ya vinanga, ozali nzambe, e Yesu e obong, o ozali nzambe, o Yesu e, o nzambe ya vinanga, ozali nzambe, ozali e obongwani te. Ata mopepe mabetele melingana kobanga te, intervention rapide ya bomo inanga iseyo Yesu nanga, elonga e Yesu yonga ina tutela katolo, ozali nzambe yo bongwani te. Ata mopepe mabetele melingana kobanga te, ndeko nanga tango mopepe mabetele melaka yo bangaka pona nini, obangaka pona nini, olengaka pona nini, oyebi yango teke Yesu aza na bomoi, oyebi yango teke nzambe aza intervention rapide na yo, soki nano yokango te yebaki nzambe aza intervention rapide ya bana na ye, nzambe aza intervention rapide, meme oza na kati kuna, ozomona libulu, oza na kati ya libulu, ozomona esiko kobimela te, ozomona kutu te osuki mayele, osili mayele, ndeko nanga yebaki Yesu alingi yo, Yesu alingi yo, nzambe aza wana pona kolongola yo, nzambe aza wana pona kolongola yo. Tokende na verset biblique na biso ya lelo, totangi na makomi na nzambe, totangi na Tiago ezali na lingala Tiago ezali Jacques, Jacques. Donc toke na Jacques elobi na biso boye na kotanga na portugais parce que nga Bible eza portugais, sabendo que a prova da vossa fé obra a prova da vossa fé obra a paciência. Donc balobi soki toyebi ke foi na biso po ekola eza nini? Patience. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Donc patience, foi, poza na foi, poza na patience. Po osoko za na patience te, donc okoza pe na foi te, foi na yo ekobeba. Bandeko na bolingo tokangama na nzambe, linga nzambe. Même ikuto oza na problème nini kande na oti koloba, même oza na libulu ozomona su sorti te, zala na patience. Patience eza kondima, patience eza foi. Soko obungisi patience seko obungisi pe kondima na yo, obungisi nyonso. Zala na patience, zala na kondima ke Yesu na yo wana atikaka mutu na libulu te. Yesu oya sekwisaki Lazaro, Lazaro apesaki solo, Lazaro esi apolaki, me Yesu asekwisaki ye. Yesu asekwisaki ye. Yesu aza nzambe, mutu akosa yo te. Yesu aza nzambe, akoye kosekwisa makambo na yo elala, oye ekufa, kobota na yo ekufa, Yesu akosekwisa yango. Musala na yo ekufa, Yesu akosekwisa yango. Bandeko na yo bakenda bakipako lisute, Yesu akosekwisa yango, akosekwisa kubakozongela yo. Ndeko na bolingo tolinga nzambe, tokangama na nzambe. Nzambe aza nyonso, Yesu aza malamu, Yesu aza guba ndeko nanga. Nzambe aza gu makasi. Soko ogute nzambe, ogute deja bolamu na nzambe, saveur ya nzambe, ogute deja donc isupu na nzambe, okwa kotika nzambe wana te. Kolekisa tango nona makamba pamba te, kolekisa tango nona koyina te, kolekisa tango nona kobanga te, ke makambo nanga naza nango namoni akomi na suka. Na okoka lisute yote mtu okoka makambo na yo, komema makambo na yo te ndeko lokola yonde mtu okosisa makambo no pesa mikumba na yo pa na nzambe. Zala na patience, zala na kondima. Zala na kondima, nazo te ya ndeko moko na pokwa lelo. Zala na kondima, kondima na yo yango kobikisa yo. Kondima wana eza patience, zala na perseverance. Yesu aza wana pona yo, Yesu aza wana pona kangola yo. Bandeko, ozobanga nini? Ozobanga nini ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, ozobanga nini? Kobanga te. Oyo bungisa, nzambe aza nzambe, aza capable kozongisela yo biloko nyonso yo bungisa. Bandeko bakima yo, liboto ebwaka yo,
musala o balongola yo, mabota o bakanga yo. Nzamba za nzambe, za na patience, kolela te, tika kolela ndeko na ngai, pangusa mai na miso. Tika kolela, nzamba za wana pona yo. Nzamba za wana za capable ya nyonso, nzamba lemba na kamutu te. Mutu amukila ko lemba na yo, me nzamba lola lemba na kamutu te, nzamba tika kamutu te. Ndeko, tokangama na nzambe. Ata mopepe mabetele melinga na kobanga te. Intervention rapide ya bomoi na ngai seyo Yesu nanga. Elonga Yesu yonga ina tutela katolo. Ozali nzambe yo bong. Yo ozali nzambe. Nzambe ya vina. Nzamba vina biso bandeko. Aza nzamba vina yo kobanga te. Yesu alingi yo. Akokangola yo na ba situation na nyonso za nango, na ba problème nyonso za nango. Zala na kondima, zala na patience, kotala gauche droite te, kokota ndako nganga te ndeko, kosala kindumba te. Yesu aza wana pona sunga yo. Yesu aza wana azotala yo, azotala kondima na yo, azotala patience na yo. Patience efutaka. Patience efutaka ngandeko na bino mimi naza liboso na bino awa. Na yebi fruit ya patience. Patience efutaka. Soki na patience ki te na vi na nga, ta musumbelelo naza na liboso kamera te, na filmer na sala video. Ta musumbelelo naza na kati ya mboka oyo te. Patience efutaka. Patience efutaka. Tozala na fruit ya patience. Tokomona bolamu na nzambe. Simba kondima, simba patience. Muninga kosa yo te kendeko, tokota boye, tango na we olelipe mingi, ozelipe mingi, totala Job, mwasi alobi finga nzambe na oya alobi no, na kufinga nzambe na nga te, na kufinga nzambe na nga te, nzamba kosalela nga, tomona ki via Job, nzamba zongsela ki biloko azaki nango, koleka lisusu, ndeko na nga kobanga te nga ndeko na omimi, na eko ebiso na poko lelo kobanga te. Yesu alingi yo, akolinga yo, akotikala kolinga yo, akolingaka yo pe kaka. Paza na bomoi na pesi mbote na bandeko nyonso, boko kutama na libaku ya video na nga, bobeta libaku na zelo. Nzamba lola penza amona bino, nzamba lola mona bino, abakisela bino ebele na mabota na bino, apambola bino. Like video, komante video, nzambe wana akoyeba na kopambola yo, nzambe wana akoyeba na kokabela yo oyo oza nango posa. Tosungana nzambe akoyeba kosunga biso. Na pesi mbote na bato nyonso bolandaka nga, mbote na bandeko nyonso ya bolingo. Boza telema ebele, so na bina banda kotanga bakombo awa, ekozala telema ebele. Latime nde makambo, latime famille, latime bambote ebele, donc Lare Ntinga bambote ebele, Virginia TV bambote ebele, ba collègue ya musala, donc balobi nyonso nde makambo. Musala nde musala. YouTube eza musala. Nzamba lola mona biso, nzamba lola batela biso, mabota na biso mbimba tozala na kimia na nkolo wana nga ndeko na bino na lobi na bino lisusu. Merci beaucoup. Merci.